bandeko na ngai ezali nga Muna na chaîne na biso oyo tolobelaka masolo ya vie Muna numéro 1. Ndeka mwasi ayebisi nga Muna nasalaki rencontre amoureuse na basite de rencontre, tozalaki koéchange, tozomonana na bavideo, tomonana na bafoto. Tokomi journée ya samedi tomonani na mobali. Donc nazalaki na nga vraiment bien apprêté quoi ndenge ezalaka. Ayebisi nga c'est vrai que atiaki mpenza biloko ne mpenza en avant, maquillage na ye, perruque na ye, manzaka na ye, makambo nyonso. Bakutani na mobali alobi ayebisi nga elekaki bien, bakei na restaurant, mobali afuti. Allez, sikoyo mobali ayebisi olingi tosala nini tokee cinéma, ye mwasi alobi non, je pense que cinéma ekosala un peu trop, totia yango une prochaine fois. Mobali mpe asepeli, ayebisi nga Muna nazongi na ndako, mobali alobi na nga nasepeli na yo, nasepeli na journée elekaki bien. Samedi basali message, ayebisi nga Muna ti lelo abengaka nga te, apesaka nga mpe réponse te, pourtant naomona na bafil d'actualité neke aza en ligne, mais naomona réponse te, nayebi te eloko nini nga nasalaki. Mobali apesaka nga susu réponse te, estce nazalaki solo, estce nalataki extra ndenge nini nayebi te. Ngai eloko nakoyebi so ndeko ya mwasi, ntango mosusu amoni yo asepelaki na yo na bavideo photo, mais komona boye soki ekomi en rencontre face to face nde baloba en anglais face to face, donc face à face, ntango mosusu asepeli no na yo te, ntango mosusu amoni yo ntango mosusu différente, ntango mosusu aza nde susu intéressé te, en tout cas komitia no mutu te, ne te tracasse pas. Eloko babengi bolingo ezalaka sentiment moko naturel, balakisa yango te. Voilà, même bato baza bayanke na bayanke, mais soki bamoni mwasi face à mwasi, soki motema etouche bakoma lokola baagneau. Donc c'est que eza ntango mosusu ya yo te, aussi prendre la tête te, prochain rendez-vous ça va marcher. Si ça n'a pas marché avec lui, ça marche avec l'autre. Et puis aspect mosusu peut-être faut pas kozala trop maquillé makasi. Ya mosusu oza no mpenza un peu naturel, ki naturel yango otie mwa maquillage na yo, otie na yo mpe makambo na yo, mais ebele te. Ntango mosusu mpe mobali azalaki peut-être na besoin mona yo un peu plus naturel. Ntango mosusu ozalaki peut-être trop na excès ya maquillage, trop excès ya bilamba, un peu trop ouverte quoi. Voilà, des fois mibali balingaka un peu le naturel, parce que mibali so azomona biso bango baomona déjà eloko nini toza nango te, donc baomona biso déjà sans eloko. Les hommes sont comme ça. Voilà, soki amoni mwasi aotala azoimagine déjà nde nini babotaki yo. Donc des fois faut rester un peu naturel na bapremier rendez-vous, zala un peu na classe, un peu na mwa charisme, mais kolobaloba trop te, zala na réserve, au fur et à mesure mobali adécouvrir yo. C'est un peu ça, mais faut pas qu'on se prenne la tête. Soki azaki ya yo akobenga yo po eloka bien, soki mobali asepeli na mwasi ye mutu akobanda, donc forcer na yo te. Boyebisa na ba commentaire qu'est-ce que vous en pensez. Je vous dis à bientôt.